Mbote na bino banso na linaka na biso na bozindo ya lelo to yambi bongo maître Gary Sakata oyo azali avocat pe moko na bakeli mibeko meto kolobela lelo mobeko moye Assemblée nationale ya École Congo démocratique elekisi oyo ezali loi sur la réserve to pe mobeko moye moko pesa mbula materi ya École Congo démocratique kosalela ba civilito ba soda bakala na molongo ya yango pona kubundisa tango ya bitumba. Mbote ndeko Gary Sakata. Mbote mingi journaliste boni malamu mingi toni toye bana bokuse lelo Assemblée nationale endimi loi sur la réserve to mobeko ya kosalela ba réserve na bokuse okoko yibisa biso mobeko yango molobini na bokuse bona lobi boye premièrement na bamboka nyonso ya mokili oyo ezalaka na bitumba kaka bitumba te na ba problème ya ndenge na ndenge ba pays nyonso ya mikili ya poto mikili ya Amérique baza toujours na réserve armée de la défense yango biso pe gouvernement na biso amoni ke ba militaire kako baza en service ba kopite et sengemi bazwa pe batimushishi po ba constituer réserve armée de la défense batwana eza lokola banani eza lokola ba militaire oyo bazwa retraite bakoma kofanda na ndako eza lokola ba démobiliser ou bien ba civil oyo balingaka basala défense ya mboka na bango yango nde azosala loi oyo po bazoza na cadre moko oyo motu nyonso oyo alingi akota po adefendre mboka na ye batia ye na réserve. Kasi mobeko yango bato bazali kobanga ekopesa nzela te ete bato nyonso mabe bakoyi bakokota na mampinga siko toyebi École Congo démocratique ezali na pasi na bitumba po tango nyonso bato basimba mandoki bayaka kokota na mampinga ezali su makasi te mapinga eza eloko mosusu réserve pe eza eloko mosusu bango mibale baza na statut moko te ba militaire bazali na formation na bango na discipline na bango ba réserve baza na formation na discipline na bango po na réserve wana tozaka na ba militaire te tozaka na ba militaire na ba civil oyo bazali engagé pour na ko défendre mboka bango bakozala ba militaire te po eloko batu tsengeli bayeba ezali ke bato bakozala na réserve ekozala pour na libela te ekozala pour na tango moko ya mokuse tantôt 2 ans tantôt 5 ans tantôt batango wana soki eloko oyo okotaka na réserve armée esili événement wana esili yo pe esili pe réserve pe esili R1 donc ekozala na réserve bazoba bien réserve ça veut dire exact quelque chose ya permanente ya bikolonio sote ya bambula nyonso te kobosa na tete na tango ya bitumba ezalaka oyo babengaka ba crime ba mbeba ya tango ya bitumba mbeba ya bomoto esalamaka mingi na tango ya bitumba pe bato oyo bazosenga mingi mikolo kokota pe kobundisama na bitumbo ezali bato lokola ba mai pe mangomba masusu bato bayebi bafunda maka na mbeba ya ndengo wana kokata batu ko violer ko sala makamba bozobanga teke bato wana baya kokota pe babebisa ata lokumu ya mboka to pe ya mampinga non ba condition ezali balobi non il faut la congolais après balobi que il faut pas que ozala moto mobulu kanga ba condamna basala osala makamoko mabekala donc ekozala te kaka oye na nini oyo na service ekozala dédié pour nango na kati ya force armée que na lobi que ngonga na linga za réserve mbala moko koti te ekozala wenze te ekozala il faut pas trier ba critères ezali projet de loi oyo et le gouvernement a tiki l'assemblée de prévoir des conditions d'accès notamment il faut la nationalité congolaise, il faut pas que ça aussi on a déjà condamné makabo mape wala ba kondima bato wana te bongo maimatali mobu ata bana 15 ans bana ya mibu zomi na mitano to pe ba kolo bazali na 60 ans 70 ans pe ba koya kokota to nini ba condition monsieur eza nini alors na oitali mobu ba lobi que bano la majorité donc bano baza à partir de 18 ans ba kokota mais voilà moi réflexion ezali est-ce que tu 18 ou 21 ans mais jusque là la projet à Londres ezali va retenir 18 ans âge de la majorité. Mais voilà, il faut changer, on va les probabilités. Donc, on a 19 ans, 20 ans, 21 ans, ou même 25 ans, mais jusque là, tu retenir dans 18 ans, toujours de là, ceux qui, majorité, décidé, mais pourvu que, aux à la majeure. Kasi, et matière obligatoire, le kola, na mboka monsieur ezali service militaire obligatoire, soko sisi kelasi ya katika titolo ba école secondaire to humanité et comment bongo tene école Congo démocratique. On y a réserve et qu'on a bonité, on a été dans le loi monsieur parce que constitution ils ont prévoir et qu'on prévoit européen. Mais on est toujours ça là oyo
eza no eloko obligatoire wana te oyo ezali réserve dans le fait ya volontariat en fait ancien militaire nyonso bakokota te réserve te oyo alingi te akokota te bacivile nyonso akokota réserve te po oyo alingi te akokota te donc toza na système ya volontariat mpona kokota na réserve ezali système ya volontariat kasi tomoni baike baparlementaire basusu ata bato bavote mais baparlementaire basusu balobi ezali kotambola likolo ya mibeko ya mboka likolo na bonsomi na bato tomoni lokola ndeko Delice Sanga lokola Claudel André Lubaya bango batelemi balobi ezali kotelemela buku likonzi ezali kobuka buku likonzi bongo makanisi na bino bomoni te kezobuka buku likonzi non eza contre la constitution te ezali na article na constitution oyo ezali koprévoir ke bako kosala loi sur biloko oyo etali armée donc ebuki ata mobeko moko ya mboka na biso te projet au gouvernement sali eza conforme à la constitution et aux autres lois de la république nazomona te na place nini nayokaki te na place nini balobi ke non eza contraire à la constitution bongo basusu balobi mbula matere elingi komibomba po esi ebandi kosalela bato basusu toyoki tomoni mpe emonani na bavideo bazosalela bawazalendo na bamilisi mosusu bauti sud kivu na bisika mosusu bato mampinga bazali kobundisa kala bakomi kutu kobunda na nsima mampinga yango balingi bakomisa yango baformalize lokola babaka na français bakomisa yango likambo lindimami na miso na bato nyonso eza bongo te eza mpona kobomba mbeba wana te wana ezali bilobaloba ya baadversaire problème eza ndenge wana te problème ezali que premièrement ata ndenge ozoloba te bawazalendo wana bazali mais insertion na réserve ekozala volonté ekozala individuel et volontaire ata bino kozala groupe babino babengi yango wazalendo ndenge ozoloba bakozala bagroupe mobilo oyo te bino bokota non motu na motu il faut atika demande na ye ekozala volontaire et individuel donc soki motu ata oyo azalaka wazalendo te soki azoremplir bacondition bakokotisa ye ebongo bakokota te bato nyonso ya ngulupa te ekozala mutu na mutu akokota ebongo bamboka oyo bango balingi te biso tozala na loi sur la réserve ebenge bamboka oyo na bapays oyo bazokombattre biso baza na baréserve wana na bapays ya bamboka mino même na Suisse oyo ezali pays considéré comme étant le qui s'occupe le moins de forces armées baza mpe na réserve de l'armée na bango babenga peuple en arme donc moto moko akointerdit te république démocratique du Congo la gouvernement na ye bazwa bakende liboso pour protéger mboka kasi mobeko yango lelo eza na niveau nini est-ce que assemblée nationale esi endimi yango to eza na niveau ya bacommission eza lelo tokoloba eza na niveau nini non mobeko ndenge olandaki mobeko bati bavote yango na assemblée nationale balobaki bakota mwa quelques amendements ça se fait et ça les mis déjà moi quelques amendements de forme parce que ils ont déjà voté sur la procédure et tikali que le assemblée a signé au Sénat pour avoir la deuxième lecture sur le pays le coup la soki bato maye le mingi batondi moi makanisi ya toujours bata la soki makanisi ba Césali mais au niveau assemblée kuna plénière de sous-organisation c'est que ils ont les bongo bozwi mpe bavi ya baexpert militaire mingi baza na bango peut-être na kati ya assemblée nationale te basusu baza libanda na mboka basusu bazalaka basoda kala boyoki bango to bozwi mayele na bango esalamaka ndenge nini bamosusu bazali te oui mais projet outé par le gouvernement azali responsable et maître de toute l'armée le président de la République en premier et le gouvernement. Ça veut dire avant bâtir ce projet. Ça veut dire que réunissons qui dans le bateau à l'agneau. Mais biso pendenge to zako sala wana. To bengi pe ba militaire. To bengi pe ba militaire, notamment ministre Ozaka ancien ministre à défense, le quoi la retraité au ministre à recherche scientifique, il passe à la biso. Mais débat on a discuter pour faire ça fait éclairage là parce que Azali juge est parti dans la mesure où il peut Azalaka militaire, Lelo Azali je crois retraité et ainsi de suite donc il peut voilà la pesi bavi na bango kaka yete la militaire ndenge pe la pesi bavi na bango voilà ezalaki bongo mokeli mibeko za Gary Sakata ezali avocat tolobi bongo lelo na linaka na biso sango ya mokili lelo mobeko tope loi etali bongo ba réserve tope baye bakosunga mampinga bazali ba civili na basoda bakala mobeko mongo mouti koleka lelo na assemblée nationale esengeli leka na sénat lokola boyoki pe na sima nango ekizonga epa ya mokonzi mboka pona kosakola yango pe etiama na mosala matundu mingi mwana mboka Gary Sakata.
natondo mingi papa Joali. Merci beaucoup.